Merci, Badeko Tosiliko Zonga. À place, les crimes et les criminels. Criminels, bateau, basiliko, pour provoquer des crimes, bangonde, toko analyser awa. Ba crime, zala, causé contre bateau na société, sur base de quoi? Sur base de bateau, oyo bazali na un certain pouvoir politique, un certain pouvoir administratif, et puis ba utiliser pouvoir na bango pona ko sakana na bateau mususu. Biloko mkezali ko sala ete ba na constitution na biso est-ce que ba loi ezalité ngai na tamu na ba pays ebele na monde, mais une seule chose que je peux vous dire que na tamu na tala ka constitution ya pays na biso qui est bible na biso ya Congo na moi na mobeko oyo eza na kati ya constitution te oyo ezali mabe, sinon que constitution ya Congo pour votre information pona ba ona batanga yango te au comparé on a constitution États-Unis constitution Congo eleki kitoko. Yo yebisanga article ina weza na constitution Congo oyo ezali ko sala ete e mutu atangi yango akomona ete ezali mabe. Je ne crois pas que ezali kutu, sinon que ça ko renforcer ba droit de l'homme ya ndenge na ndenge comment mboko yo ko tambola na ndenge moko ya soin. Donc kaka soko tie droit de constitution Congo na liboso ya chaque porte ndako ya chaque mutu atanga yango okoya komona ete chaque jour constitution na biso ya Congo ezali sévèrement violée, ezali sévèrement bafouée. Parce que question munene tozali na yango ki yango toko débattre awa, est-ce que constitution ya Congo batu vraiment basala yango po batu balandaka yango po bakonzi balandaka yango, ou bien constitution ya Congo esalema na oka po batu batiaka ngo lokola phase kaka na ba bureau na bango ya ba bureaucratie na bango ya ba politicien na biso. Po yebisanga likambo nyonso za koleka na Congo, même kaka bano baza koloba ete bana oyo bakangi bango na nini na kindoki, bana oyo ba sheger, bana oyo bakuluna baza kokanga bango pona konekotia bango wapi na buluo kuna na yengenga na bakasho nyonso. Mais oya komona ete constitution Congo eza même kutu koloba ete mwana nyonso a reconnaître kombo ya bapara na ye eke mwana nyonso aza couvert na se ya mapata ya toiture ya bapara na ye à partir de 18 ti na sekuna. Bana boni bazana wa balabala ba shege et constitution Congo ezali wapi po ezanga ko yeba biloko oyo po ezanga ko appliquer yango ke parents nyonso aza responsable d'abord ya mwana na ye biloko un politicien akokine ko ya na ta ya campagne oyo ko ya koloba ete ngai jour na koma président na ko sala boye na ko protéger bana wana za mensonge parce que constitution ça existe déjà. Biloko yango nde toko développer awa okoya komona ete Congo eza ko échapper facilement na constitution na biso, alors que l'eau ya ba crime to quantité ya ba crime na ba infraction nango eza ko koba chaque jour. To ya criminalité emati, to ya ba accusation ya batu emati, parce que batu bazo kende ko funda batu ya trop na ba tribunal dikola ba crime ya angle nyonso eza ko leka na mboka na biso. Mais jugement ekomi muke. Pourquoi? Parce que ba jugement nyonso lekaka na okaka na se ya nzete wana oke ko funda mutu boyo kana pembeni avec les juges, avec le système ya magistrature makamo esili nango. Et pour ça constitution za koloba ete mutu kuto ko iko kanga yete soki okoyi ko kanga ye mais là comme na tribunal. Et puis ça comme na tribunal il faut juge après que asambisi ye si mandé akoyi ko zala condamnable ko iko lote mutu ayibaki et nga ba que même so moni mutu ayibi sardine ozana droit ya ko beta yete. Ozana droit peut-être benga ye moyibi, mais il faut causer là itango okumbi ye na la justice et puis justice éprouver en ete muntu oyo azali moyibi wande confirmation epesami droit ya respect ya batu tozana yango wana. Mais ce qui droit yango ekomi ete mutu asali likamba ke iko funde na justice avant kutu justice ekatama bino ja komi ja ko beta mutu aboye société oyo na constitution na biso eza déjà kofunda ba ete eza punissable. Alors vous punissez qui? La société. Voilà pourquoi série ya ba crime ezali kolobela ma awa tozali kolobela ba crime et les criminels. Donc mutu nyonso kali moyibi abeti aza déjà un criminel. Nana moyibi lisuste mais yo mutu beti mutu wana oza déjà un criminel. Donc société na biso to komi ko yana point où ba mateya oyo nyonso to komi ko yana ngo ba masolo nyonso to komi ko yana ngo tika to partager yango tina niveau ya société na biso na ba village na biso na ba culture na biso na bisika nyonso tozaleli po mutu na mutu aya na contribution na ya koyeba un peu que signifie constitution ya pays etango yebi constitution ya pays po yeba place na yo pe ko ya na constitution ya pays
Voilà pourquoi to bandaki mateya na biso na oyo azali komona eloko eza na liso moninga na ye. Ye patala d'abord oyo eza na liso na ye. Sinoki alonga d'abord oyo eza na liso na ye. A se dire, eza kofunda ete bato ya criminalité na kata pays na biso ekomi trop généralisé. Eza na niveau ba politicien parce que ba échoué kolanda constitution pays pona ko appliquer yango. Eza pe na responsabilité ba sénat na biso, ba député na biso ya kozanga kokota na ba cité na biso, ya koteya biso qu'est-ce signifie la constitution. Ndenge ba passer ba koteya ka ba Bible na école le dimanche, ba vandisi bana, ba vandisi ba mama, ba vandisi ba kulutu. Ya koteya bango Biblia, po ba yeba kolanda mibeko parce que yango mte ko salete merci na moralité la batu na cité, ezali kotambola malamu. Biloko yango mutu ezali pe ko sala ete société na biso il fallait normalement constitution et bon maka comme secrétaire mais ezali loko la Bible il faut la exposer batu bakoka ko landa yango bayeba koma mboka ekotambolaka. Okodi ko diriger groupe ya batu te soki ba loi ezali te. Okodi ko diriger compagnie te soki ba règlement d'ordre intérieur ezali te. Okodi ko diriger école te soki règlement d'ordre intérieur pe ezali te. Comment biso to lingi mboka na biso ezala diriger to etambola to tozala cirque tozana ba konzi quand pas de ba konzi on ne voit pas seulement un président mais tozo tombons à partir d'un niveau déjà local na niveau ya muke déjà. Comment possible que na société na biso na ba balabala na biso batu bayebi ata muke kutu ba droit na bango te qui est constitution bayebi yango te. Constitution ni yango droit ya ba mama. Comment vous allez respecter ezali wana droit ya bana ezali wana. J'étais surpris quand on attendit constitution congolais comme on a été même makango ya kindoki toza kolobela ka ete mwana ba pesi kwanga ale boye na boye ba vandi se wana toute la journée na moyo pas un pasteur baza ko faire punir na za koloba ete biloko boye soki to ko ba responsable biso mususu to ko tia ba loi mais na kia kotala mona constitution cette loi existe déjà que okoti ko mwana ndokite. Okoyi pe ko négliger mwana te droit ya protection ya bana eza nango déjà noir sur blanc bien écrit. Voilà pourquoi nazali koloba awete justice equity eza nango tout sous servite parce que bana o bazana balabala baza komela ba makaya baza komela ba masanga ezo to na baba rango ba loi ezali o eza ko senga ete alcool na ba biloko ni sali ba drogue ezali punissable devant la loi. C'est que la constitution existe, mais pourquoi la constitution oyo ezako ya kati na banda kuna bisote? Oui, c'est parce que un Congolais de naissance, un Congolais qui un Congolais, même s'il s'appelle un intellectuel azana campus to na université nyon so wiko benga yango. Un Congolais, même si azako tiaka makelele na diaspora ndenge tozako tiaka makelele. Mingi kati na biso tozako tiaka makelele pamba tozebi même constitution ya mboka na bisote. Nanu peto tanga kutu atas les 10 premiers chapitres ya constitution ya mboka na biso te o etali droit de l'homme. Voilà pourquoi bakomi ko sakana na biso. Mais maman eli kam awa tozali ko débattre awa to nazali ko lobelaka awa ezali to koti ko se préparer to continuer ko s'attendre na changement ekota na mboka na biso te par voie ya élection to par voie nyonso ko zala te soki un Congolais azana ekutu instruité. Quelle instruction za ko lobela awa la constitution. Okoki jamais qu'on aura un pasteur bongo tanga la Bible te. Et même si on allait pasteur, ce n'est pas possible que nous allons pasteur bongo ye okomi côté ya batu sur base ya makanisi na yo. Il faut ko tanga pe Bible. Kuna ndeko no yebla ba loi ezali nini, kuna ndeko yeba comment peut ko transférer message na et pas na population na yo, église na yo. Biso pe toza ko se préparer na ba élection. Toza ko lobela vuma, toza ko lobela boye la biso ba candidat et puis biso to ko pona. Mais bakana woto ko pona bango sur base de quoi? Et comme sur base ya tata wana na lingaka ye. Tata wana ye mutakoya ko bikisa biso. Tata wana ye avandi wana alakisi biso misala azako salaka. Non. Matea ya lelo eza ya bana mikete. Mais matea ya lelo eza ko bana partia yo un intellectuel mtuza ko yoka ngai place no sozali antenne ezali ko fongana yaka na yo ko débattre ko challenger na ngai. Pour prouver ngai te oso tanga ku constitution ya Congo. Pour bana pe ko telemaka na balabala o inviter batu ba voter X Y Z sur base de quoi? Sur base de quelle constitution yo otangi? On lui influencer société que bon voter mututel sur base de quoi?
olingo invité mutu akende kozwa carte d'électeur po na ba élection po akende ayebi droit nini droit de l'homme nini ayebi ba crime oyo tozali kolobela. Oui, ba crime na ba autorité na biso ekomi ya trop. Pourquoi? Parce que bango moko ba échoué kola na constitution et grave encore balingi ezala bongo miso population ezala aveugle pona nini po bayeba te place droit na bango ezaleli miso population eyeba te que constitution eza kofunda ete soki omoni mutu place azali koyibila mbongo ya leta oza na droit ya kosambisa ye biloko oyo batu na biso bakonzi na biso ba autorité na biso balingi te batu bayeba yango. Pourquoi? Parce que balingi te droit ezala renforcé, balingi pete ba loi ezala renforcé. Quelle ba loi ya constitution biloko yango tozali kolobela awa. Toza ko continuer pour koloba ete na tangu ya ba toke na section ya ba catégorie o ya mibale ya crime sur les biens. Crime sur les biens ndenge na utako bana introduction nanga eza ba crime oyo mwana nyonsa Congo fo yeba ete propriété privée na yo ezali ya yo, lupangu na yo ezali ya yo, quartier na yo ezali ya yo. Comment possible que toke ne kokuta na bakonzi bazali ke transformateur ya quartier wana eza ko fonctionner nango très bien. Oya ba okuna na Gombe soit na Mbinza soki wapi ngo bavandaka epete. Na tango epete babengi yo mokonzi ya SNL par exemple ye kende zula biso transfer wana ya quartier wana ya batu wana batu ya pamba ndenge bakubenga kabiso batu ya pamba. Baye balobi ete transfer na bino ona butu salite parce que ezikaki. Balongoli oya bino ya kitoko bakei na yango wapi kuna epai na bango na quartier na bango bazupe transfer wana ya mabe baye nango pour vous dire que bino bana quartier batango peinture ba ko tromper bino te toza ko termino transfer ya kitoko oya bino eziki mais en réalité basali interchange ya transfer ezika pour ba ko tia oyo ya mabe epai na bino bazu oya bino ya kitoko baye ko tango na quartier na bango. Dans l'entretemps transfer oyo ezala ko sa na quartier oyo ba clinique ba hôpitaux eza wana na mbala moko kura ezangi bana na ba couveuse ba komiko kufa na mbala moko batu bazalaki na na koma ba pare bazako sala pona ba clinique wana ba hôpitaux wana ba vaccination nyonso e baby taux de mortalité mbala moko na butu moko e matisami biloko yango mtiza ko sala ete crime mingi eza ko passer kati na société na biso eza visible te na miso ya mutu mais na miso ya Nzambe ezali sévèrement visible. Eza komona ete nombre de criminalité na mboka ya Congo eleki ya trop na ba angle oyo okoki ko mesurer yango te. Biloko oyo na tango ezali kosalema banani batu ba ko provoquer ngo bakonzi ya mboka babadi ya kwao des responsables publics parce que transforma ekeye pa na bango. Deuxième groupe bat baza osala la crime oyo moi j'ai un ami un ingénieur muta participer na biloko ya ko interchanger transfo. Je lui ai posé la question de savoir ngai ndenge na yebla histoire ngo yoko en tant qu'intellectuel en tant qu'un ingénieur na tango ba yebisaki yo na ba chef na yo que transfo wana eza ko kufa longola yango kende ko tsa yango na quartier wana et puis ondimi obolongoli yango parce ba chef batini le bogi ko tsa yango. Est-ce que techniquement parlant tu peux faire ça que aujourd'hui penza ba singa ya entrée ya primaire olongoli yango o connecter oya mabe et puis oyebi que transport za ko connecter ezala ngo pe ko kufa et puis oyeka pour so satisfaire population que oui to yeli bino transport ya sika malheureusement za ko sala te ya ça bo manipuler l'information pour la société. Je lui ai posé la question abi ngai parce que li pana ngai te il faut regarder musala ba chef batini yo une corruption mentale, une corruption intellectuelle. Question munene ezali awa, est-ce que un intellectuel a raisonnaka na ndenge ya boye o ezali te oza un ingénieur oyebete action baza ko tina yo osala ezali action moko criminelle mais osali yango pe kaka pour tromper nani population na yo pona nini pona lipa ya yo moko raison na ye il faut na lipa na ngai. Oui place onde episika to komi techniquement to moni yango ezali crime politiquement pe mingi kati na biso tozali ko sala yango to yebi na biso te mokonzi oyo c'est un criminel to yebi na ke mokonzi oyo aza ko participer na ba crime ya ndenge na ndenge
mais tondimi kaka je